Bonjour très chers téléspectateurs et merci de nous avoir suivis sur CL News TV. CL News TV, chaîne Yamakasi, chaîne Oyo et Tchabatutu. D'accord, et Tchaba téléspectateurs na bango, internautes na bango d'accord. Puis tous les gens na commentaire na bino, ne bo remercier biso, bo féliciter biso par rapport à boulot auto ça là, biso toute équipe mobile CL News TV, tout ça musala makasi ya bien. Nenge bo peut merci ça biso bien makasi. Lelo bo moninga na drapeau boye eza po na nini. Bobi que l'autre le 16 janvier, Léopard RDC et bêta contre Maroc. Non mais là t'as souri. RDC bêta dans Maroc, avec dans Maroc, nasi to gita na terrain. Toi déjà na terrain. Toi tu na avis ya moko na moko. Hein, ba congolais, ba patriotes, tout na bango moko na moko pronostic na bango. Même ko peut expliquer biso. Pour ça biso pronostic na bango za nini nini par rapport à match à Lelo. Léopard a gagné combien? Léopard est-ce la poule, est-ce a gagné? Tout le monde est mambutu mbutu, mandungulu tungulu. Na niveau ya bandiko na biso ba joueur ba cinéma ba vidéo na YouTube que non ba la raté mais d'abord régler la situation na bango problème bango tout ça da résolu ba d'abord là entraînement zonga ki mamutu donc équipe ici ceux que non ba d'accord ba poser ba peut c'est victoire moi bien et tout quitter sur le terrain tout me ko tout na moko réaction ya basi ba mibali artiste ba te belé auto monde na nzela tout na bango ceux qui pronostic Lelo za combien modam to pe sa vie na ye et résultat za kaka na espace ya 90 minutes ya match ni résultat ni témoignaka ngape na pe sa pronostic na suka ya émission na me ko expliquer bino quant à moi je salue déjà Christian Larose Lumpungu hein l'uranium de la presse NTP Prod Papine Zola Meso montu moko bien hein boss moko boyi ouais bo vanda na batu ça c'est Galo qui voulait Megabou le coordonnateur de CL News TV hein moko na bango azarane bien na bandeko na ye bango tout et a été que soki ndeni mais to kiti awa bomoni stade c'est maintenant un stade des martyrs stade amune na Congo puis l'un de grands stades ya Afrique to kiti un stade des martyrs ou CL News TV élément ce qui c'est quand tout ça atteint na ba Congo to kenda possibilité za NTP Pro d'Azali mingo le baiser belé mais to le bébélé té faut que tu sur le terrain toute population de le bébélé bandeko balanda CL News TV bolanda avis p pronostic il y a population bolanda modendeko bonjour Lelo match Lelo RDC contre Maroc score no combien match Lelo RDC Maroc match c'est BTM déjà mais tu es score et ça derrière 3-0 faveur RDC Congo na ko tchadi et c'est dit bakamba a marqué mon corps Jérémy Bokila ocha moko pe mboka na ocha moko mboka na ocha moko ba pour na 3-0 bonjour Oko c'est biso comment on est comment on Gilles pronostic à Lelo RDC Gabon combien on met pronostic à Lelo Gabon RDC Maroc bon RDC Maroc ndenge sana Maroc ayebi ke apola nae apona grave ya dégâts route ndenge sana to beta ta 6 na ndenge vitesse to zana ngwata 6 okota bon ba joueur bazebele bakambo za mbokani azali ke bano ba joueur bazebele ba bolingi yoyebi vitesse ya Léopard ndezaleli donc tout droit na bi fimbu makasi ya dégâts route ya jeté ya fimbu penza bezo fimbu penza du fimbu jeté donc Léopard aye robeta aye sa avantita mais biso linzanza tous la kaka bonne chance à ba joueur. Bonjour Neko. Bonjour. Mon nom c'est Aimé Kanzanda, ya garçon social, autrement dit. Aimé Kanzanda, ya garçon social. Et aujourd'hui c'est la RDC et Maroc qui vont jouer aujourd'hui. Et ton pronostic? Dans le pronostic à moi c'est selon moi attaque patriote. Le Léopard va gagner 2-1. Non, à faveur de la RDC. Oui. Qui va marquer aujourd'hui à côté de la RDC? Selon moi, je vois Bolingi Pangui et Moubele Ndombe. Ouais. Oui, film toujours. Pardon? Vraiment, pour danser, vraiment, je ne peux pas danser, mais avec le signe, on fait comment? Hein? Chicoté quoi, film, ouais. Bonjour Neko. Bonjour cousin. Comment on est Marius. Marius, c'est match à Léo RDC na Maroc, score combien? Score est à 3-0 baropola ba Maroc. Bandi bunyo so barola. Bandi bu barola 3-0. On a marqué 3 buts na RDC selon nous. Biso muta otsa bolingi pangi pour la première but. Deuxième but ozana Seigneur Mboka Nimboka Lia.
Troisième but, on a Bakambu Cédric. Bakagol. Donc, G. Bakambu, ils ont symbolisé par un penalty. Matin, Père Longolango. Et Angola, là, sikoyo toyebisi bango boye mobutu ntango akufa na Maroc bakundai na 5 personnes revanche wana bakozwa 5 personnes 5-0 Fimbu 5-0 yango oyo eloko ya makasi RDC tala yango oyo eloko ya makasi Léopard eloko ya makasi Elembo Léopard eloko ya makasi 5-0 G. Bonjour papa. Comment on a Francine Isako? Francine, où est-ce que les lois Maroc na RDC score combien pour le pronostic mes années? Pour l'anga, tu as 2-0. 2-0. Ouais. Ils sont gagnés. Ils sont gagnés. Tara biso balamboka. Congo quoi? Ah. Fimbu chikote wana. Oh boyo kaka lelo nde yango. Obi? Fimbu chikote. Bonjour. Bonjour tonton. Oui, c'est ça comment nous? Angèle. Angèle, moi j'ai le RDC dans Maroc. Pour le pénal, tu as gagné 2-0. 2-0. Tu gagné Maroc 2-0. Fimbu chikote. Les Félix Aloba. Fimbu chikote. Comment on a tonton fils? Mon Clovis. Tonton fils, au conception le RDC dans Maroc, Boabeta match le CAN 2017. Pronostic nayo et ça comme remet. Non, pronostic na eza 2-0. Ya bena bana to CP la bena. To CP la pronostic na eza bena 2-0. Non, ye momboka na zali. Na ni chancel même ba zali. Ba jouer ba dans belé, ba ochaka ba bi. Donc on dit mais ça no 2-0. Ba film bena film 0 ndinga lo ba film dans la date d'expiration te. Maloba na ti kuna ko samara. Ba bi na film on. Pardon? Film beta mana ya boka Scotia. Et bien film Scott. Bonjour. Ah, bonjour papa. Le RDC Maroc. Quoi c'est ce pronostic mes années? Ah, yo so banga. Tout ça ba jogo, tout ça ba jouer bien, tout ça. Mi balé 2-0. Tu gagné 2-0. Oh, yo ko tuna bi. Biso tout ça ba tout monde ba jouer dans so ba ça, bango se ba beta bien. Mais nza ma ibi ka ba tout ba chabi. Na ko ba tanga ba jouer te. Mboka na zate. Tika ba ozo film na bango. Le la ba ozo film te même ozo chikote. Double. Nongola. Hein? Pardon? Oh. Yo ko bin sa film tata ko na mande fa pembe yango. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Fat. C'est le RDC na Gabon, na Maroc pronostic no le donc Maroc akanisana écoute que non akocha tabi pour akopousa na ta pembeni ya matampité tokocha bango 3-0 film Sili 3 kara film Sili pour na yo bané bakocha bien pour na nga ezana nous Cédric na nous faut doubler et puis mukolo ba coup de tête Bolingi Mpangi donc dès akocha dernière bi après to sepeli film Sili yango wana Fimbu soki mutu abengi na telefone nga ko Fimbu toujours chikote yango ya motema donc motema yango nyonso za nema mabina film onde chikote Comment on a Olivier pronostic le loco na RDC Maroc. Ba pona ngai lelo batu wana bakozwa Fimbu soki bale mukeze ke tokobeta bango ata 3 bi. Donc Fimbu pena lelo. Fimbu ya bajete. Abeta film onde. Fimbu chikote. Comme on a un prince, mais pour un match à l'élo, on pense que tout est que non, pas au Sakana. L'élo tout est là, il bille quoi ticher. Quand il y a bien le taux, il bille quoi ticher, on va aller le bébé à la tôle. Il bille quoi ticher. Wamba. Voilà, film qui va bien le taux. Le bari va dire film, tu bille quoi ticher. Et Zande boy, l'élo, d'abord, posez-moi. Chicote pour la D. Victoire pour la RDC. Chicote, Fimbu. On a installé l'ombele, Bakodjoa Kata del Piro Mourinho, compresseur. Il y a l'ombele, les arrières, c'est qu'on parlementaire, beaucoup de Joli TV5. Check.
lelo combien combien? Pour un 4 gagner 2 euros kaka. 2 euros. Bon, ça à 2 euros. 2 euros kaka. Fimbu chicote. Tout ça va on venir paiement toujours. Chicote on va aller. Oui. Il y a le coup tout le temps c'est belle. Bonjour. Bonjour ndeko journaliste. Bandeko bazangi balanda bayeba komono ne. Kombo nanga Golo Mayala LMG Pro mwana mama patience. Golo Mayala o monter de sema to me jinde yo. Ngai o bato bayeba raté ngai lelo na bimi na télévision. Parce que bimi na télévision lelo pour na match à Léopard. RDC beta lelo contre Maroc. Pronostic na yo étant que patriote. Au boulé RDC ba combien na Maroc. Bon, ya liboso lelo eza le 16 janvier 2017. Tant que bato babosa ni journal lelo eza doit avoir férié pour na hommage à président so Kabila. Et puis Ami Baleza pour na Sœur Marie me semble déjà 1 an et ça lelo. Et Ami ça toza na bon na match na Maroc. So na ozonga sima mukie tant toza ki coupe chan et ça ki da batan oh Sœur Marie me semble kufa na ban janvier quoi. Biso surtout yemba ki da Sœur Marie je crois lelo pe na Maroc to yemba ngo. Bon match na biso ya Maroc lelo bino mo moninga na lati pe na mobimba ya RDC pour na la sana ni angolais ni naza congolais de naissance. Ngai pronostic na match à lelo toko gagner Maroc na 3-0 pour Fimbu et ça na date inspiration té. To pesi chance na bande ko na biso ba Léopard o baza kuna na mboka ya Gabon o bozolanda biso na internet partout bozali biso nso toza sima na bino malgré tout moi nungu bimaki pona makambo mbongo esalaki ke bo sala entraînement té biso pe awa na Congo et ça la biso pe na pas mingi donc esunga biso té mais to bi ke boza de cœur na biso na bande ko na biso nyonso o tozala bino partout dans le monde to pesi bino chance ebele lokwa Golo Mayala pona yo nango tshaba bien bon babi ba chance na biso babi tozana bakagola zawana et puis tozana Dieu merci mbokani toza bongo na kebano donc bon bazana ndembo sala babilo ko na to pesi chance na Flora Ibenge continuer toujours kokoche to bi ke coupe oyo et ça na maboko na biso ba bonne chance na bino merci tokutani après match merci. Merci beaucoup très chers téléspectateurs de CL News TV. Siko Ande Megaboul Sisara Maramounaye, Sisara Maramounaye donc Ezaki Noki hein. Donc c'est micro cravate nanga et Sika nango longo bani. Talaka na tika linga moko donc CL News TV, CL News TV eza site makasi talaka to déplaçaka. C'est to ke kinko le toki. So ina mama match tu sais que tu es dans le stade, bon moi biso ka to na kati stade des martyrs, libanda stade des martyrs. Donc il y a ces modes déjà ya balé. C'est en mode stade bouessé qui est sport, football, lelo, bomoninga lelo na drapeau ya mboka, na drapeau mboka là c'est qui patriotisme hein, pour ngai pronostic nanga, bon OK pronostic ba tunyo soda boyoki yoki, ba te belé ba lobby, ba artiste comédien ba lobby, dans ba tout ba lobby, ce qu'on nga moko Megaboul na lobby nini. Match à lelo pour nanga et ça 4-0. Le paramo konza ba 4 donc biso to beta ba 4, biki ba minene on to beta ba 4. Oh ba mona ko ndiye ba sous-estimer biso. Bon, 4 mangenda. Talaka Golane Otolo Bakeno, Musée Laurent Désiré Kabila présent à Bisso, hein, à Otako Koufa, à Koufa Lelo, le 16 janvier. Marie Missamou, à Koufa Lelo, le 16 janvier. Donc il date le 16, oh, il date dans ce moro boy, mystique pour Nabisso. Donc Léopard a petit peu sous Lelo, le 16 janvier, donc il faut gagner à 20h à 21h, il faut gagner déjà. Donc merci beaucoup, on a vu notre tout Banero Balanda CL News TV, la chance au plus au PC Bisso Orlando Bisso. Si tu as vu notre décévarabilité, il y a maman bien, news, actualité, ça c'est Galor qui fout les Megaboul. Numéro dans les au bas de l'écran. Hein, tant que monsieur Bandara, tant que si la rebond numéro dans les plus 243 81 637 000. Plus 243 81 637 000. C'est le numéro de Megaboul. Appelez-moi, tout comme on a WhatsApp, les réseaux sociaux, donc ça là bien. Mon Facebook est Galor qui voulait Megaboul. Galor qui voulait sur Facebook. Vous allez me retrouver. Donc, quant à moi, on peut s'amuser dans NTP Pro, Papine Zolameso, patron, ou à Ebi Koliana Batou, et Bovana Nabatou. Mobile Ngania Christelle Rose Lumpungu. Donc, côté Guna, il n'y a pas match. Papi Michopo, Nakata Poto, Percy Bilele, Nabessino Moté. Ma papi Belé, Papi Zolameso, Papi Michopo, na Papi Mvoama. Papi Mvoama, on a pas travaillé na poto, à Gitina Kini, Abi, ACPSA, bah équipe ma CL News TV hein comme banana Christelle Rose Megaboul kitati na batu nyonso tozana bango tout on a donc to lia to mela moi requin et ça la bien hein le là itamba la norvégienne le là itamba na mito mikolo ana Belgique na mobile na ye Fiston Makaoula
Rosi Tamba Aimé Kabangu Nzambe à Liège patron abeso mo déjà ici kozali na sima caméra kuna na moni Amiel Moulofa cameraman o Pembe tonton mo boya bien Golo Mayala na montage montage dessin animé Jerry na besibino bye au revoir et à la prochaine. Kozapeke bana poto partout ngana tini bino bolanda site na bino bien CL News TV ya Christelle Mam Sia Osili Sango CL News TV